Mais on a mon qui na kachamai et telinga na papa. Et ça qui ni? Non, on a pas vu ça binoté. Au pesangai valise ya bomengo ngana zonga na valise yango za lini na kende pe côté ya baninga la kingai dingwe na biki bongo bandeko bana sima na ngai ba biki te pourquoi Paul abomaki ba bébélé voilà mais ça ba limbisa ke pourquoi limbisa dingwe te pa nzambe na bino ngai pe edingwe simo kimbango aza nzambe na ngai voilà olinga te et ali choix na nga ezena tina nini oyesenga ki ole na lela ki parce que nga na biki OK mais ba komole ba biki te Cleboa.com, merci Nabino tout abonné à Cleboa partout vous allez dans le monde entier et merci pour votre fidélité. Donc n'engagez vous considérer biso na façon au biso to sel rabino musala et ça n'engagez mo pe biso to considérer ka bino ba abonné à Cleboa na pesi bino merci avec votre humble servante Sarah Limbute la naturellement na mungala. Merci une équipe technique mobimba ya Cleboa na mon bongo mon réalisateur Nat so bomo na ba image ya kitoko boy indi mtawo sala ke bomo na subiso kitoko pe na pesi ba mbote na nga na patron na nga de la nation Zali l'international patron Ezaka de la nation et sans oublier à la patronne na Pichu Mangaya boss lady l'international madame Ezaka yo boss lady Pichu Mangaya na pesho bambote lelo na zabongo na plateau na nga na zabongo na edingwe moto na ngenge bomona ki façon ni na saila ki analyse par rapport ya makambu oyo elekaki ndenge andima ki kokende kotika bakisi na vraiment kuna na kimbangiste na zane na plateau na nga yemoko ako expliquer biso vraiment makambu bien ko éclaircir biso makambo oyi akendaki ko sala kuna na église ya Kimbangiste avant na côté na plateau na ngana ko pesa ba mbote na madame Amisi Edingwe azali bongo molonga ni ya Edingwe madame Amisi Edingwe na pesho ba mbote place ozali pe na moni bongo Michel Boketu Kambale na pesho ba mbote mon réalisateur Nat côté nga déjà ya Edina kati ya plateau to solo la naye par rapport ya makambo na nyonso. Bonjour ya Edi. Bonjour maman. Bonne santé, santé ça bien. Vous allez bien? Beba mogezata. OK. Ya dit to solo la nayo par rapport ya vie nayo par rapport ndenge onzima ki kokende kozwa bakisi nayo nyonso OK kotika ngona église Kimbangiste. Et salama ki bongo pour ani pourquoi olingaki okende kotika olembi nayo vie oyo bande ko sala onzimi na ko posa na pembeni ya Nzambe. Nani amonaki esika na kende kotika bakisi bakisi yango elaki bikeko bilamba makasa to na kende kotika ni te po yo moko ndenge olobelaki na ye kotika na lobi yango bien munoko ya ngai mebuduka mona pe preuve OK buduka mona preuve soki na kende ki kuna ngana yebaki nkamba te na okona yoka kombo nkamba papa abengi ngai bokene kozwa Edingwe daza na posa na solo na ye OK ya fandi na moni batindi jip moke ye awa ezwi ngai na bina mwasi na ngai tokende na nkamba papa bengi biso OK tango na kei na moni to solo lipe atinga loboko ngape na sepeli na fukami na lipo le jour na tongo toke église to l'église ba yambinga na ba ndimi ya kintu adi OK ba pesa ngai conseil na yo kina fukami liboso ya papa na bando lela kolela ngana lela ki mingi ba itina lela kite kasi zena tina nini oyesenga ki olela na lela ki parce que ngana biki OK mais ba kongole ba biki te voilà na tali ndenge ba kongole ba kokufa
na masumu na motema episaki ngai pasi yango bomoi nalelaki nakoki kolela pamba te natalaki ngai edingwe na biki bongo bandeko bana nsima na ngai babiki te pourquoi yango nalobaki ke naye kotika mikumba na nga papa epai na yo. Donc yo lobaki on a sens wana ke oye kotika mikumba et non bakisi na yo oye kotika mokuna naye kotika mikumba na ngai epai na yo. Voilà. Opesa ngai valise ya bomengo ngana zonga na valise yango ezali nini? Okay. Nakende pe koteya baninga botika kosala mabe. Donc yo pena so ba pêche pe boye ba komelo ba verser boye oteya pe ba to pe ba comprendre que edingwa te. Non, ba do rondi mangate parce que ba yibinga na caractère mabe. Voilà. Oyebi lo mutu lokora Paul. Alaka assassin monene ko bomma bato. Voilà. Je pour la vacciner que na bongoli motema bato andima kité. Pour la sobenga bato boya na église bato la vacciner ça lo ken église wana pa bomma biso. Et ça lo koledingo. Voilà. Ce qui na bengi bino boya pa na ngai bokondima te na bengi bino bokendi pa ya papa na kamba. Yende mutu akosala nyonso po bino bojo bomengo ndenge nganazo. Merci papa Edi. Comment on boye erosaki na kamba kuna bakotisaki yo na mai toyebi te na mai wana bakotisaki yo ezaki mai oyo babatisaka bato po mai yango mpe omelaki yango. Comment na mai wana ezaki vraiment jaune makasi toyebi te so eza forme nango basalela yango to eza salité mais yo omelaki mai wana tomonaki yo pozalaki ni okotaki na kati ya mai wana esalamaki ndenge nini? C'est normal. Mai wana bato nyonso bakotaka na mai wana tango papa alobi na ngai kota na kata mai na boyi te na koti mais oyo namonaki na kati ya mai etali nga na papa ezalaki nini? non nakoyebisa bino te nga mpe nakolinga ntango mosusu aleki likama mbongo nabenga kapo likama mbongo bokende mbango kozwa mbongo wana nakaba bino nyonso to bosima nzela bokende na nkamba bokomona oyo nini nga namonaki elingi oyo batie question parce que papa na ngai aza na pouvoir ya kolongola kisi mais yo moko fosenga. Voilà. Sobi papa limbisanga na mabe na salaki. Papa le bini kena limbisi o mo ko biki. Lingo batie question ko kepa ya papa. Mema ba mpungu ba kisi ba bikeko na yeko tika yango na kene ne loko moko te. Voilà. Avec papa na yoki puissance na yo ekoteli ngai. Mais limbisanga na mabe na salaki. Na yeko tika mikumba na ngai epai na yo. Yo pesa ngai valise ya bomengo. Donc ngana tiki mabe na jo sikoyo na te ya bato ndenge yo te ngai. Est-ce que bato mpe barondima yo ke edingo azote ya bato barondima? Nga azote ya bato te. Ngana kende kujwa bomengo na ngana jwa bomengo na ngana zongi. Sikobino pe lokwa botika bojo ya pe ya bino bokene ko ma baby ni bosala ke pa ya papa alimbisa bino apia bino bomengo ngo ya nini maloba ya kitoko. Mais bato ba ebi ko sosola ta. Mais papa dit que l'église Kimbangi c'est au bateau et belé baebi que ndenge toyoka kabalwa ke nzambe l'église Kimbangi c'est ça bon papa Simon Kimbango mais ça na bateau belé bantima kateke azala kanzambe mais yo lobi ke na ye ko zwa mikumba na ye na mikumba la neso na ye ko tika ngo epai na yo pourquoi o kenda kiteke obi ke na sambela nzambe limbi sanga nzambe to ebi le Dieu tout puissant azali kolo oyebi sa ye ke nzambe mikumba la na ye ko tika epai na yo mais yo oké epai ya mutu lokola yo mais bino bozo ko ndima papa Simon Kimbango te bozo ko ndima nzambe OK tandis que bozo mona nzambe wana te voilà Simon Kimbango bozo mona bozo ndima ite yimba ko nzambe alobaki ke nzambe na yali tata na yo ezali mama na yo mais ozobanga baboti na yo te
ozobanga kombo ya nzambe oyo ozomona te est-ce que ozambe na normal photobanga oye moko nzambe apesi puissance epai na ye tokobengena na nzambe tata na yo okobenga ye nani papa aza nani bana nzambe na yo nde tolobaka aza nzambe asekwa voilà mais biso ata mokili toyebwana te tochanger caractère na biso merci papa Edingo et avant que na kota na susu na mituna donc bino mo bozana bozo ka façon ndeni ya za ko répondre na moni bongo Françoise Poutou, la seule femme française donc azana bomengo nyonso na France kuna Françoise Poutou na pesho bambote eliki tenge la femme o azana Bruxelles azana mbongo koleka base belé à Bruxelles eliki tenge na pesho bambote sans oublier après donc si longa l'impératrice Wika maman or maman diamant papa Edi on a yambé na plateau nanga papa Edi toyebi ozalaka pena champion ba champion nga pona nga na ko féliciter yo vraiment na ndenge pena honora mboka na biso na niveau ya catch honora vraiment mboka na biso na ba trophée belé ba pesa yo mais na ba bitumba nyonso yo bunda prise no ya suka ezalaka ke omela michopo ya bato bimisa michopo bato omela yango mais papa dit tolali tolamuki tomoni yo okina kimbangisi okiko prier okiko sala oyo nyonso senga ki osala et bon milimo ya bato wana oyo mela michopo est-ce que vraiment nzamba lola papa Simo Kimbangu nzambe na bango ne babondelaka est-ce que bakolimbisa yo na michopo bato oyo mela merci na motuno tuningai voilà Paul abomaki bato ebele voilà mais nzambe alimbisaki pourquoi alimbisa lingwe te mais yo mela michopo bato mais nalobi yango bien ndenge Paul modèle kobona bato wana est-ce que nzambe akoki kolimbisa ye akoki kolimbisa ye parce que abomi bakristo bandimi ebele mais ntango avandi ake kosenga bolimbisa epai ya nzambe nzambe alimbisaki voilà pourquoi pas balimbisa mpe elingo oyo nalobi yango mais milimo ya bato wana peut-être pe koki koréclamer milimo oyo bato Paul abomaki pour que ça les réclamations et bon ça randeni ozobunda kati foka prise no suka obenda bato michopo omela bato michopo osala bongo pourquoi ça sala bino ndenko oh papa Edi ko yo ozobunda kati osala bato kopo ozo milimo michopo bato omela parce que nazo gagner ba âme tant on a eu kota Satan na gagner ba âme sikona na bono bunda sikona maya nkamba OK na bono bunda maya nkamba olinga tena bunda maya nkamba OK mais ce que nous avons dit que combat na besoin de miracle pour dire que motarali na gagner combat borobani et dingo changer rythme ya kisi borobaka ndingwana et dingo changer rythme ta ko bunda non et lindenge na ngai voilà et les alliés na ngai tikana bunda ndenge na dingi. OK merci papa dit to ki mo ndinga répondre abi puissance ne ya tour robunda kaka na makasi ya maya kama papa dit mwana na moko pe aza catcher po aza na Afrique du Sud to mona ndenge o batisaka ye o salela ki ebikila o kote ko tutina sia makolo na yo o zwa suki na ya mutu o kati ndambu olie ye pa suki ne ya yo ya mutu akati ndambu alie mwana wana ye ko continuer ka ba vie ne wana ya bitumba ndenge oyo osalela kaye to ye pa ko ya pe kaka na église kimbangiste ba pambola ndé ba pambolio et ndenge na shwana ngana ko tinda parce que babota ka mwana babota ka motema te voilà yimoka yebi est-ce que les kamona zo sala eza malamu to eza malamu te yimoka ko yeba que papa na komi boy vine ye komi boy so mo vine ngeza bien ye pa ko na côté na so mo vine ngeza eza bien te ye pa ko na côté na voilà pasteur Denis Lesipa lobi ke azozela yo ye mo pe abatisa yo o babatiso wana eza buzoba ya zozelo tant que ye musala nzambe vraiment abatiso nde babatisaka bato na mayanjili pasteur Denis Lesingane Denis Lesingane dans un problème te OK
nakolo bateki na kende pas déniler ça batisinga na kende batisinga na kende batisinga na kende catholique na kende presbytérien na kende partout batisaka ngai non et comme on a marchandise OK o ça batisinga mo tati bosto banda kara bango bazala ko pe ba ko mona edingwe te voilà so mona edingwe to komi ko finga na bokongolo ba edingwe mutu mabe so ko mona edingwe kakaba na yo edingwe za ko ya mais ta diangenda nani papa nangai alabi edingwe za lando kiti bengelanga edingwe aya na nkamba ne ba problème te tana kongo na moni ateinga na bino fona vandane si ko pona ki matei kotingai bango bana kala ba la ka por bate yanga edingwe bazaya ko banga yo peut-être ba ko banga ngai mais yi abangi na ngai ateinga nana gagné am yim ta gagné am ala bungo binga so edingwe na yaso ne église na bino pamba mais église a pas ma femme l'église a makasi eza po eleki Simon Kimbangu oya makasi zali mais oya makasi zali c'est normal so bi église eleki Simon Kimbangu na ko regretter na ko regretter makasi beaucoup plus en expérience moko ya batora ba comme ba pasteur ba kabana na église mususu OK aux an église na yo moni moite bo kabana na église okepe o sala yo lingomba ba komba pasteur ba ju kura ngoapi beaucoup ma pasteur foli kana campus ba kuma campus te kambara mo bo soena moningale olongwena osasi groupe là batika ko kebiso batika voilà merci papa comment on peut boyer au lela ka vraiment jour en ozala qui accompagner na molonga ni na yo mama misi esenga ka ndeni boke na mwasi na kuna na kimbangista ngara tambula nga mogota voilà même na ke poto même na ke na mwasi na ngai même na ke mboka nyoso na kendege mwasi na ngai azalaka na tika kaite oyo mta contrôle ka ndenga na liaka a contrôler ko lata na ngai a contrôler ka sorti na ngai maloba nga zo bana batu yimda contrôler voilà merci papa di liloba nini okoki koloba na batu nyonso balandaki yo na makambo ndenge bandaki ya bakisi ndenge okendaki na Simon Kimbangu ndenge makambo nyonso osalaki wana liloba nini okoki kopesa na bakongolais nyonso to pe peuple mobimba oyo bazotala na minute Simon Kimbangu ali nzambe toto sai voilà OK jamais na mona Simon Kimbangu sala miracle te ka kwesi batu na kata église mais l'église mususu mona ko kende boyo babambio mushwaro okwe OK babwakelo mai okwe mais Jésus a miracle wana ta na yoki oya lobina ngai na ko senga na bino tolanda papa Simon Kimbangu voilà kiangani boye bake ayali nzambe po sima mikolo tokomona incendie kokwea na kaza mboka awa tokoyeba ndini ya kosala yango te po tango yango oyo tobona bona soki balobi na yo kende na pape epai ya pape na Vatican obini ke wi nateka biloko na ngai ndako nakende papa po papa benge ngai mais soki na okende pa Simon Kimbangu na nkamba olobi Simon Kimbangu na okende te congolais alizoba voilà loposo na yo ezali kobenga yo po ete ya yo omoni yango pamba mais mundele oza kokende pai na ye toza mayele te yango toujours toza na retard na vie nga nakokende Rome te nakokende Italie te jamais nakomona kotala Rome po bino bokende na Italie omonaka nini papa ya nzambe na bino ngai mpe edingwe Simon Kimbangu aza nzambe na ngai voilà olinga te eyali choix na nga nasengi na bino botelema bolanda bokono construire nouveau Jérusalem boyebaki papa Simon Kimbangu ali nzambe na biso awa na Afrique pona komi na nkata nkamba na moni na babindele ikamунde yango wana na mindele baza kuna voilà
batozo ba lingala ba yebite bibe français ka anglais ba américain baza kuna bata catholique na moni bango kuna presbytérienne armée du Sali na komona bato musukuna na ba mais bino bata lingo batel ndenge komona bino ba ye moko sima kimanga la bini ke ozala catholique ozala nani yaka soko zongi na église na yo mais ngana kangame na pas sima kimanga voilà poye mtabiki singai soki bata catholique ba armée du Sali ba presbytérien ba monaïque moyete ba yale makama lokuta balinga ba kende konate mais bango nyoso ba ke kona pona ko bongisa vina bango et bon pona ba katier oyo bazo continuer ka ko bunda bitumba na bakisi okoki kolobela bango nini nazana likamba koloba te bakoyeba monene ya Nzambe sima voilà ngana zo bunda kati o continuer ka ko bunda to o sa jibili nazo continuer ko bunda o koka na force penane to yebela ka na na uti wa combat voilà na uti Tanzanie na koleso visa na ngayo na kata passeport na uti bunda Tanzanie na kanya wa combat na ye mais sikonde na lobby soki kombe yali na ko bunda sikona moya mayankamba voilà dans mayankamba les puissance et l'équipe makasi. Voilà. Merci papa Edi, tozalaki bongo Edi ngwe moto na ngenge toyoki oya lobi atiki na ye ba vie ya kobundaka ke abimisaka bato michopo mais akosala toujours kaka ba stratégie na ye na mai ya kamba bino pe ba oyo boza ba katier bundaka na ba stratégie ya mabe ya bakisi exemple à suivre yango yo tolanda papa Edi ndenge andimaki kokine na kamba biso mo to monaki makambo nyonso se passaki na kamba toro soki abundi bitumba donc bo banga na binote ako utiliser kama ya kamba nde kolongisa na bitumba nyonso. Merci na bino tout besoin qui temps ya kolanda biso ya kolanda votre humble servante Sarah Limbuté la naturelle mwana mungala. Merci na équipe technique mbcleboa.com mon réalisateur Nat na peso bambote bisiko zali. Merci na bonso au besoin qui tombe vraiment ya ko vanda ko yoka émission ya votre humble servante Sarah Limbuté. Papa moi ya suko koki ko pesa na ba fan no nyoso bazola na ba fan na bina bango to no construire nkamba. Aujourd'hui ça que mon kasima aujourd'hui ta faire moko ya zelo kende kotika. Voilà. Puis mboka na biso. Na sengele ba homme d'affaires nyoso. Surtout na moni Denis Kambai. Voilà. A construire ndako na nkamba. Mais eza moluba. Mais ko construire bikolo nyoso eza kuna. Ngai kana okasani ke nkamba eyali kaka église Kimbangis eyali église moko na ba Congo. Orke bikolo e beleza nyoso eza na kati kuna. Bokende nkamba. Mais comment ça l'église nous sommes regardés que nous n'avons pas ornementé à Simanangozon. Merci na batunyo so oyo ba sambela kana kamba boki na kamba boki ndeko construire et ko sala bien Nzambe alola akomona biso akopambola pe biso. Merci na Eliki Tengela seule femme aza patronne na kati ya Bruxelles na peso bambote bisiko zali la française Françoise Poutou na peso bambote peso zali sans oublier après dans si lunga l'impératrice Wika maman hors maman diamant na peso bambote paradis cigare merci na ope mami bambote na yangwani komi Michel Boké Kambale na péché bambote. To aimer to partager des missions qui te s'appellent avec votre humble servante Sarah Limbuté la naturelle mwana mungala. Ngala bino to kutali mokolo ya sima. Bye bye. À la prochaine.